Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi kidi. Ba merveille na biso nyonso na famille nanga na kati na internet ba bolandanga na tongo bonjour na bino ba bolandanga na pokwa ba bonsoir na bino kimia na nzambe ezala partage na bino nyonso obozwa temps ya kolanda malolo tika bolamo nzambe et continuer toujours kozali ko na biso nzambo abombaka abomba bino ba déclaration to zongisa na lokumu et pa ya nzambe ya mbona nyonso. Seigneur, te pèse merci pour la grâce au sein de la biso, toujours kende vers la fin de l'année. Nzambe bate la ngai, bate la famille nanga mobimba o pesanga na kati na internet nzambe tika bolamu na yo ezala partage na bango tika bolamu na yo e wumela likolo na bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup nzamba lola. Aye bako pate langa bino nenga zo bate langa bino aye bako bombe langa bino nenga zo bombe langa bino na obeta ka sete kara ne ezalara émission na bino ya femme sage obo sepelaka nango na bike moi implice to baksaka bisika oyo ezangi po tozwa mayele mbala sima to koya na ba RRT en tout cas to s'abonner to aimer to partager ceux qui ne s'abonnent pas en tout cas na bonde lio na bolingo ya nzambe en tout cas s'abonner ka bisika no mona bakomi s'abonner au cliquer ka wana comme mama abonner à maman Lorraine Bala TV nzamba ozanga te ko batela ngayo nzamba pe ozanga te ko pambolela ngayo ezalaka bongo to sungana lelo za posa na ngana na posa no s'abonner lobi pe ozana posa na ngamalo en tout cas soutenir nga na couple na ngai na zawa na ngana projet na nga pe mission na nga na sena moyoza ko soutenir mabala ekende musika ko soutenir mabala ekende musika. Diable a kota te na kata mabala na biso. Diable a kota te na mabala na biso. Le mission na nga eza pona ba femme na ba homme sage. Eza pona ba papa. Nazo betaka c'était pona ba papa. Pourquoi ba papa? Parce que moi ce sera lingi, moi ça lingaka. Et ça pour rien te nzamba loba ke mari aimez vos femmes. Femmes soyez soumises parce que nzamba ebike moi ça linga makasi. Moi ça za capable. Yo boya famille na likola mobali moi sont déjà lingi au moins moi ça ta bazo beta et bis to pikango tonto okola pe ya zo beta o me oninga ko kepa mobali moi ça capable wakabwana mama na likola mobali moi ça capable wakabwana famille na likola mobali mais mobali aussi ko sala nguti moi ça capable ko sacrifier famille na ye po azaka kimia na mobali na ye mais mobali te pourquoi. Moi ça na motema ya musuni moi ça motema libende mobali na motema musuni non tant to lingana kaliba les sentiments tant on moni ko zana no bébé tant on moni ke ozana no non komina no mobali te ko bala te parce que libala eza facilité tant oyebi ki na komi siko responsable et senge na ngala sa ni na bala asime ki responsabilité na yo. Mobile azana pour nous protéger moi sinaye. Mobile azana pour nous chérir moi sinaye. Mobile ezana mibale belé. Moi ça zo bela passe à moi si etaliete. Moi ça zo baluka na seya olia ne pena mesa. Ça se fait par. Et qui mutema mabe. Moi ça zo bela mais mobile autour de tête chérie. Ou le mukindengeni. Moi ça la pose affection wana. Moi ça na pose affection na mobala landela ye mobala tunela ye atunara ye eza mibali musu sans foutiste non tant on moza no sans foutiste makamnya sona ozo diminuer bolingo la motema mwasi tant yo bela ka papa
moi ça zaka toujours wana pene na yo chérie na salelo nini chérie okolia nini chérie tu fais quoi chérie azolandela yo mais mobali jamais ko olandela mwasi etali ekutu te ye pona ya bimi na ye azongi na ye asali wa koka ko sala non moi ça zali bende te moi ça za roboté o nzamba pesi yo batela papa batela lelo diable si na lobaka pe na betaka sete total akali banda nazo beta pe sete za miso ba homme sage mais na pas basi ba mama linga mobali oyo akufela mwasi mais ko linga mobali a divorce te ngana divorce loko ni sala ki a divorcer yo betaka tolo mobali nga divorça mbali nga divorça oyebi pourquoi divorçaka yo kasi mwasi na boya epoani yeba makambo sala ke mwasi boya ye yo beta to yo ndoko kai mobali akufela mwasi se mie ke mobali a divorça mobali opeka ko finga mwasi pa na yo a mobali mabe afinge mwasi na ngaza salite ebo sone nzoto te mwasi na ngaza munoko solo mwasi na ngaza lipeka solo mwasi na ngala mbabilo mai bon ala mbabilo mai mais mutu salade yozo beta o beta petolo super téléphone mobali na nga déjà lobo za salite o za nzoto solo o za ka munoko solo madame ma chérie kanenga finga ateta kilote moi soit beauté la ebana o bimisa makila pona ye yo siko tango oloba makambo wana beta ba calcul basali combien d'années na mwasi ne wana po betelo makambo azoloba ne wa oloba no wana po loba no ke mwasi na ngaza salite siko soko ke baza pe na bana tala bana ebele siko salite na mbeto amona ngote tango oloba bongo liboke mai wana ebotele bana ndeni yo de libokeza spécial wana libokeza mai non mitwe sala mobali yako ko finga moi c'est pas mbanda a mobali mabe aza mobali mabe bo beta tolo kasa lingio nde asali mama bana nde pa osala yo mobali ata azali omona ndo azali kangwa na ndeko nanga ata bosali 15 ans o tika comme femme légitime te lelo na so tata na che solo likolo na matanga ka mama bana no benga salite mapeka solo liboke mai oyo vanda na mutu ambetu oyo vanda na cercle na mutu a cercle yende femme légitime petango baba bonde la pona mwasi na bana yo yate ozana coin ozana coin mwasi na ndenga yeka ya mwasi salite wana mapeka solo nda otelema bana ba ye ba sambeli otika na botutu otika na botutu ata bosali 20 ans otika la comme légitime te otika comme légitime te légitime azalaka moko première dame azalaka moko deuxième dame azalaka te mobali ya ko finga mwasi ne pas naza mobali mabe ba papa yango ba oumela te na mokili ba papa nanga na obetaka sete tango zo nyokola mwasi na yo lelo o finge salite est-ce que yo déjà pesa mwasi argent de poche maman oh eza pona yo moi ça na ba besoin moi ça na ba besoin bela sala ate muke wana ta moi sina waza azora salaire à makasi mais 5 $ na yo eza très important 5 $ n'est pas moi c'est très important yo le rôle moi ça na moi ça sengaka papa bo excusez nga kolobeza passe vraiment kolobeza ka passe ba papa ata moi ça salaka moi ça doit salaire à ma casse koleka yo comment tenga moi sina nga salaka azana mbongo na ye non mbongo mobile ezaka kitoka kolia ata na oza 300 $ mais 1 $ à mobile et ça nga plaisir et ça nga kitoko na biki mobile na nga sani au pesa nga mbongo mobile na nga au kunda pe pona nga ezaka sentiment ezaka kitoko moi ce qui paraît été moi sinon ceux qui solo moi sinon lipeka solo est-ce que vous connaissez pende ba papa belé ba bi numéro ya sapata basi na bangoti ba yebité moi sinon la ta soutien numéro combien yebité ala ta pantalon numéro combien yebité mais makangu mbang ba papa so bolibo umela na mokiliko moi so buka mabolongo pona yo obimi oke musala ya osambela pona non liwa eza liboso liwa eza liboso respectez moi sina yo pesa moi sino valeur
solola kana mwasi lisolo matisaka bolingo tango bo solola dialogue na libala esalaka bien na beta yango sete na loba yango tango nyonso dialogue na libala esalaka bien dialogue na libala esalaka bien papa sokai na ndaku azaka na temps ya mwasi na ete so ekala ndako asukoli aliake olala non mwasi nozomona aza mpe na posa na obosakana bosepela bosakana otuna mwasi osolo na mwasi journée leka ndeni eza mibali miso abimaki mosala obenga mwasi nete chéri ndeni na ndako bosa ndeni boni bana foko benga kaeteke toza ndako moko alomba kuna non ematisaka bolingo mwasi azala na posa nango obimi na tongo mwa 12 heures chéri na ndako boza ndeni affection des alaka yo combien de neto bandi semaine banda lundi ti lelo mardi banda lobi ti lelo est-ce que ndo ke musalo bengi papa mama na simo ba état de santé na ye oko ke po tike na ndako tike pe na tongo bien m suspend ba 12 heures a occupé bien ti tango robenga na téléphone tout juste ma chérie en tout cas vraiment nzamba pambolo nzoto za bien te bengela nga kingana ya osunga ngai. C'est ça, il faut que benga mwasi base mibale belé ba ebi mafuta mwasa pakola raté 15 ans bosali mwasi na pakola mafuta ni hein mafuta na bosani ayebi makomba mafuta mwasi na ete ayebi parfait mwasi na sale la raté mibale belé ba ebi ba aja basi na baroté ayebi te abota mana neni na yebite babiloko wana nyonso kontaka na bolingo babiloko wana kontaka na bolingo couleur préférée moi sinon oyebi yango te ekontaka na bolingo ematisaka bolingo tobikaka lokwa batata mibimba te batata ba 70 te papa oza jeune même si oza 50 oa jeune mama yo mpe misala mpe mobali na oti misala mobali na yo oyebi lelo ezaka te mwasi akobonga na nsima mobali mpe akobonga na nsima mwasi mais ntango yo oza position likolo mobali ntango oza na possibilité benda mpe mwasi na yo luka mo quelque chose pesa mwasi yaya ebunda boye yaya epotana boye mukonga na kozanga yo posali epolenga mais mwasi po kabela mobali po kabela ta mobali ne mwasi ne mbongo passe ntango ozala ngo mwasi omona te lobi ntango mosalele ebebe okoti ndako ekomi mwasi mabe ntango ozalaki na mwasi ke mwasi banda ose retrouve lelo basi baosala boye mwasi po alata fa faufile po mobali apesa ta mwasi ne mbongo ya luka chemise luka pantalon luka elamba kolata luka mafuta fais-toi belle eza rare yaya mpona kolata eza million te babiso totalaka na biso bagriffe te tolataka na biso bilamba totala o griffe non ka ona moni na lati ata o amoni kaka wana kolata ana posa ya griffe te o lukele bilamba $100 non ka ya bwaka wana akegambela miso esali ya lati c'est ça tango obima boye honneur na yo mobali nzoto munene mwasi akonda mwasi afofuka ki ekota aza leste yo malamu osalela famille ki osalela okabela mwasi na yo mais mwasi no asalaka ndeko no moko to otika osala ngo papa ata ndeko no moko to otika osalela yo aotika osala ngo te lelo okomi malade okomi osala nyonso na bilamba ka mwasi wana akomi opangusa yo aosalela nyonso ndeko no moko to osalela obolamu pourquoi mwasi no se retrouve te na ndako ya libala mwasi no azolela baotonga mwasi no na avenir na quartier mais yo oza na possibilité osimbaka mbongo moyebi kobatela mwasi te osimbaka mbongo oyebi kotretenir mwasi no te mwasi ana po ya bien esangaka mafuta po evandisa po wana mais osalela mwasi no te papa zala motema malamu zala motema malamu epa mwasi aboteli yo bana zala motema malamu epa mwasi azwi choc na nzoto po koma papa nde okomi papa bongo ba fin de l'année ngo est-ce que les gens calculer mwasi na nga faut quelque chose que na famille na bango parce que maman bota qui peut mwasi na yo abimisa ke na mokili abali si mona fois sepela est-ce que tiango te na mutu na pesa mwasi na nga quelque chose que pesa maman na bango ake pesa papa na bango parce que mwana na ye azana ndako libala okanisi yango
yo poso bota bana basit lelo mwana mwasi akobala lelo mwana mwasi akobala yo ozana eloko te mwasi abali mobala mbongo ayela komi eloko te yo osepela nango te papa olingi basala o te kosala mpe moninga te mwasi na yo aza na papa aza na mama fin de l'année yango okanisa mwasi na yo famille ne survivre bandeko ne mpe basurvivre parce que oza na possibilité. En tout cas, merci beaucoup. Naza marambo ebela oloba. Naza marambo ebela oloba. Yo doli ko s'abonner te. Soko esungami na conseil. Tsango na misala po libala bino ekende musika. En tout cas, nzamba lola abombela nga bino, abatelela nga bino, pesela nga bino mikolo ebele bo vivre. Bo landa ka chaîne na bino yo ya malamu ezalaka. Non, je ba félicitations na bino. So pe bozo s'abonner bonde bo talanga. Nzamba ozanga te kwa kanisela nga. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière mwasi wana ba effort mwasi wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabe na kata ndako maladi kidi